Maman, cette fois-ci, mon ami a fait un très bon choix. Mais, on a dit mon pan. Nakasa, il s'est défendu. Oyo zo lukan sakandal. Sakandal. Mukaji mune no mushindo. Otiki ya lwati mpanjalo. Sokwa keibo. Anzungbo, un sakandal. Un sakandal, mon ami. Mon ami, pas jusque-là. Pas jusque-là. Oh non, j'ai. Non, pas jusque-là. Non, j'ai. Non. Allez, cote. Oh, les cassé. Mon ami, lobby. Lobby. Sakandal, tout ça. Les goudangaï, les gounayote. À demain. Lolango ko comme na molimo ya Catalina. Tu éviter mon pépé ni koya, on mi batera. Il faut qu'on évacue, il faut pas évacuer sinon et que ça la Catalina. Na lobi na yo na tirer ko. Oui, mon ami. Akena kanda ya Catalina, ali ko yo kangata. Oui, atikeli ngai contact na zenango. Na surveiller eti kuna. Ah, na éviter soko na ko résister na mon pépé ya ke nango wana. Catalina même masu ezeko bima. Ah, na kosaba bandeme yo lobi ya lokolo baki na salisa yo. Na zeko landa yisiko yo. Na kota na garage na zeko zokotuka. Keibo, Anzungbo, un sakandal. Un sakandal, mon ami. Mon ami. Keibo, Anzungbo, un sakandal. Un sakandal, mon ami. Biloko wana namoni soka akomi adui, namoni akomi adui. Na éviter soki ozaka na abonnement na ezando. Bon, na kamwe ndenge nini basi moto batekaka mbisi me mibali moto bakopesa ye mbisi surtout ya monene wana epuis mobali yango azali na tolo wana kasi azanga pesere te po pesere ayaka koteka na basi ya manevre nayebi te olobi mais il faut baunité nazali na unité su ya kobenga yo te tala ye wana azali koya na ndako nazali koya merci. Seulement mikolo tomono na côté natikaka ye ne sikoyo ponge nakendaka nanga voyage azali nzoto monene boye monene partout kobanda na moto te na nini bon awa eze neloko te oyo etikaka ndambo alimaka yango ntango nyonso wana explication opesa azocomprendre ke kombo ya moto yango nani banda nga ntango tokabwani na ye natikaka ye na kombo ya Galfar bato mosusu bazali na bakombo babengisaka menge natikaki ye na kombo ya Galfar nsima na ngai nayebi te soki achange papa l'explication milai bolopeka ya kombo kala na nyonso to soki oyo nani ngai nazali ami na ye ngai na ye tokutani na Kinshasa ngai ayaka liboso tosali mwa connaissance mingi soki oye mpe aza ya kolala napesa okiti ovanda ozela ye po soki alali balamusaka ye te bongo soki alali libela pe oyeba ndenge nini mama nakende olamusa mpo babetanga papa moyen te ovanda ozela ti aire zosotonga wana aza na besoin nakozela kaka papa ya kovanda alamukaka maku te kanga motema yo olobi okozele vanda tata ti 18 ozele ye kaka kaka boye ndenge alali ane koto nakomonamisa sina koyoka na soni camarade na ye te bamonana kala ololamusekaka te ya lolango ata otu mama boti olamusanga te mama okoki ata kobouge ata mapapa te ayoka mpo alamuka soki amoni ngai yo moko okoyebuna papa susi na yali babwakelanga biloko libanda natelengana bati bawa bato balia bambujanima bato mbongo akozongisa yango eyali
Mon ami. Na côté 16h et Antom. Mon ami. Oza comment on gâte? Ah! Ah! Mon ami. Mboulé ni kebele ko? Ah. Ozalaki boye te? Nazalaki na voyage te. Nakendaki natokaki mboka mpona koluka mwa mosala ya mbisi. Nameki nakoki lisusu te. Sese elemba. Ouais, passage. Iman, ouais. Allez, tiens, quitte. Mboka quoi? Non, allez, quittez là. Foutez, allez. Ouais, mon. Faut pas laisser vos ma papa ici. Voyez pas que yo, na cuisine. Yo, nani, mkunyi. Mon ami. Eh, Yakab. Tellement. Là. Hein. Boy. Voilà, là. Tombola. Bueno, le champagne. Oi. Ndenge tukabana kituzalaki bana meke. Bota kuna yena kuti ya lobi moya la musayote. Mwasi na balaki tango yo okeye. Matikali kubala yomoni. Aza mwana ya Kinshasa. Mais tata aza mukongo, mama aza ya Kasai. Donc aza Kasai ni me ya Kinshasa. C'est-à-dire makamunyosu ya mbuka basala ye chibao. Donc il y a pas chibende tout ça. J'ai versé beaucoup de bougies ici, des nzolo, hein? Les cocodiok, les nzolo. Et là comment que j'ai kolakisa te, j'ai correspond le tête dans moi sinayo. Ndamo tonaye po tout nayo o moya la musayote. Pe na modèle na zeko mona na débité yo moto sango ya diama makasi moi si azele kilebo ndengeni. Bon, au fur et à mesure tous yo vous comprendrez que c'est ma femme que j'ai épousée. Comment on a eu Roland? Hein? Maman bonne. Allez, pas tout la milangi ici, donnez à voir. Yo yana milangi leki na wana yana. Ouais, ngai makak. Yo, Moussens, ici, venez, vite. Je vais compter jusqu'à 3. Bongo, Aza beau frère nanga, mais à moi. Sautez ici. Voilà. Bon. Soko babali na binu nyonso. Vous avez un complément d'objet direct. Soko ya kufi je te prends. C'est-à-dire moi si Oui, petit frère na ye ya moi. Eh, vous comme Yakobo nani. Ici c'est chez nous, voilà. Yaya na yo milangi, yo verre. Vous avez verre ma sankuchawa. Je parle avec mon ami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo makambo na notikite. Yo bimbongo, mbongo isalaka ke atali kase na nzete za na valeur me bantu non. Yo za encore na valeur pour ça mon ami. Autrement, ouch. Ah, mon ami. Gana ye pa na yo masolo mususu soko yo. Ukauta ngai boye. Kupesa mama mingi. Nakendaki na mboka. Nakomi na mboka. Noko nakomelaki ye na mboka. Esika te na tongo ndenge tokendeke kutiaka bamizanga na mai. Mokolo wana sans na lobi na yo tala biso bato tomesani biso bato tomesani obena kusukwa na katini na biso na mwanazi noko akei noko se savone apakoli sabuni te kokota noko akotoki na mai kokoto noko akotoki na mai te asukola Tango asali boy. tena moi na lelo toliki noko te ekopesa sango na mboka balobi na ngai yoko tozalaki na sanse noko ndenge azalaka wana akendaki azalaka na likelemba na ye
lokola ekomaki tulu na ye tokaa tokendaki nga bitenga na mesene nanga kosukola na katini makambo oyo su nasukolaka te noko tosukola lokola mbe nasukolaki te ye moko ake esili asali voyage moko sans visa akutani na bangando yango wana nga nalobaka soko chini mbe nalobi ndenge nayaki awa noko nde moto nazongaki lisusu ndako te abe libongo ata nakokufa nzala na Kinshasa ke nazonga lisusu kuna o nakende kokila nakende nini nzoka makambo ezebele. Mon ami, osalaki bien parce que moni ngandu bato mosusu alobako je ne peux pas manger les crocodiles tout ça mais ngandu ndenge aza wana crocodile soko azwi yo na mai akubikisa yo te noko na yo afei na rencontre avec le ngandu ou bien kayima ou alors ezalaki oyo toza otala na film oyo nene alligator mokuku atanya mtu adiye yango mon ami nayebi te soko nini lokola yo epai na bino ndenge okeleke bavoyage na mboka na bino epai na bino ata libulu ya dale soko fosse septique soko timoli avant bautilize yango okoki kozwa sasa oleki meme moto oyo atindaki yo timola koseka te nazali koyebisa o verité moninga akeleli ye monami monami soko moyi na seke oyebi libulu ya jama wana bino bokanisaka soko osali kaka boye ata na maboko moni libanga okokukenda boye to timunyi mai ebimi mai wana oyo boyebi wana ekei mai kokutunda awa pene na ndako awa nokoti na se boye nodi mwa kubanga monemo excuse ubanja awa okei okomona kaka bato bakufi c'est-à-dire libulu wana isede ikundi bantu soko bantu bakufi moke eza 150 mais c'est plus au-delà kwani mwa kweta jama soko nanu muntu akufi te tala tushilaka boye tala bacreser bazali biso tusumi bato pa ya bacreser mais pas na bino alligator ezali te ata okoti kuna na mabele alligator ça dépend ya hotel mais pas na biso tala ndenge noko akei ok nga nalandi yo bien mais na kombo ya ndenge noko akufi mes condoléances ezalaka na retard te il est parti yani kanja alekisa ngai seigneur ye moko adui ayebi te ngai nazali na likambo te nautaki na ngai na Kinshasa bato mosusu baza na passage interdit olingi olekisa ye aleki te passager interdit olobi nini mpo na ngai mpona justement ndenge nalobi nayoki yo okozala penepene na ngai nakosalisa yo mais mpona kokenda komema yo na monde ya jama nakokenda na yo kubitekete donc malembe jusqu'à ce que okomesana na milieu naza na service nakosenga yo tikala kosala ngai mpe nakobanda koyede yo kozila moke soko tosilisi awa tobimi nasumbili yo telefone po tozala kobengana na makambo ya mwashi ndenge ezali aza nanu mwana moke omoni bana Kinshasa baza boyeboye ngai nalingi na kovoyage moke boko kotikala na ye ozo kosalisa ngai pa omoni makambo ya bana mike tantôt bon ndenge kaka kosalisa ngai mais il vous faudrait un téléphone nakosalisa yo nakotikala na ye nasalisa yo ndenge baboni bon boko kovanda na bino uyebaka ndenge ake kotala bapara na ye uyeba nini yo lokula chef na ye kwa uza utalaka ye soko olingi osilive ye soko mpo oboyi mais eza kaka na cadre ya kosalisa ngai sali na kosala intérim non kebwa intérim to mon ami basalaka intérim te yo oza mon ami okosalisa ngai na mwa barenseignement moto abotamaka na mosala te mosala nyonso to ezalaka koyekola soko nayekoli soko namoni sava na continue soko namoni sava te mais bakanisaki olobaki nasalaka intérim intérim ya ndambo nakopesa yo makoki oyo ekoki mpo osalelaka mosala ngai mpe epai nakozala nazala mosala alors nazokota na ndako awa soko tosilisa tolwati bilamba tokei
Nathalie sur moi ba bureau ba comptoir mike puis na sumbili au téléphone. OK? Na globani. Ngamo tunazene loko. Bon, mon ami loko. Okumi hein? Ngai na zonga na kota mbangu na machine. Awa na presika na ngai kuna na mbenzo musika. Yo kutika lisusu awa tokoma ndenge na bimaki na mogi. Kojonga ndenge na kojonga awa. Osala nge témoignage pour madame. Alingaka ndenge yo te nasalekisi lele papa. Mon ami. Moi si ya yo moko. Ah mon ami. Sujua mu atonu yo beti atamba tobe ongangiri ye utiki ya ukoti na ubeti au funguli ukoti. Yo zeko yo kabalobi égalité femme na mobali. Yo ya kobeta lisusu mwasi? Non. Bon, nalobi amono kaka yo te yo moto bimisaki ngai. Tozalaki na yo ke toze na baproje yo kosalisa ngai po tala kaka somele. Babanga mwasi boye te vrai. Amen. Beta kaka. Babanga mwasi. Quel Il faut respecter aussi les femmes. On veut bien. Mais d'abord l'homme. Yo sommes dans la Bible va comme et Dieu créa la femme. Créons l'homme à notre image. Soko zena mission, soko zena. Era como zonga yango. Tozalaki na mona oyo. Oyo nalobaki nakendaki kotala ye, tokutana na ye kala. Ye moto amemi ngai alekisi ngai lere. Alekisi pamba te mpo yo moko tala makambo mosala mpasi. Alobi ya kosalisa ngai. Tokendaki mpe esika mabe te to nini. Tozalaki kaka epai na ye te lokuta mabe naliaki. Amélie. Oui, nazwaki mwa ndenge obe limiti oyo olingaka. Namoni te koki nalobi tika tozonga mpo natikaki ye na ndako. Limite oyo nga nalingaka te ese yo omela masanga liboso nga napesa oyo limite kemela limite oyo mpe elekisi poso nango nayoki yango makasi. Bon, ça dépend ya ndenge Madame, na mairie. Madame. Soko landa ngai. Tokendaki makambo ya mosala. Ozomona nabandi ntango bokokota na ndako bokofanda komona ye na telefone ndenge na sali mpona makambo ya mosala oyo tobanda kosala biso na ye. Vous comprendre? Donc tokishe moyo mulekela boele moto tika ya kota na ndako azala kalme nolala mpongi donc tongu na bino c'est très bien, c'est déjà arrangé, OK? Yo pe kaka kotomboko kaka kotomboko. Okolo tomboki na biloko na ye na ngona pesa yote po na kenaki esika oyo yo lingaki te. Tena beta maboko bo. Beta musique na bana kopina. Oye bi bien que ozonga na ndako ero te ata bokendaki makambo na bino. Ero kozonga vuma yango. Bon, nazonga na ngai. Mon ami. Nazonga. Mon ami. Oko lele titi kange nazonga na ngai. Ah, mon ami. Nazonga na oyo ndenge mon ami apesi ngai ba mission. Nazonga nango. Non. Maman. Ndenge apesi ngai biloko motindo. Ah, lokoji. Pour la communication, nazonga na ngai. Laisse. Oui, biloko tsekisanga. Ozolo bozotala ye. Maman, cette fois-ci mon ami a fait un très bon choix. Mais ulatishi ye mfano. Nakasa il s'est défendu. Oyo zoluka sakandale mukaji munene mushindo otiki ya lwati mpanjalo sokwa keibo anzungi boy un sakandale mon ami pas jusque là. Oh non, j'ai non, pas jusque là. Non, j'ai non allez koto oyo j'ai cassé mon ami lobby sakandale tout ça j'ai goût ngai j'ai goût na yote à demain. Mon ami, tika pourquoi il est tombé boye azena pona yote. Oh mon ami, oyo makambo akala te. Quel mazena pona yote. Ayaki libalo bien ayaki téléphone. Oh. Yo, je vais ajouter. Azena pona yote. Luka ba gorbe, luka banani. Oze malamu pona kati. Non. Mama Telema. Mon ami. Tika ye. Yo so kwa na pesi au téléphone. Tika. Yo. Tika. On a sac ya box. Zila. Mais combien de que yebo emotaze na point yote? Eze amuluté. Le cola yo comme croix rouge au bikisi.
salaire sauvetage leur. Mon ami, égalité. Maman, ici. Pas au Kassai. Quelle égalité? Maman. Ici, tu casses à qui? Soko lokola beta ko mikolo nyonso boye epai na basi ya bangala moko mosusu ozwi ye mayele oyibi ye mpe makolo boye wana akotika boye moye te oya molu nini kaka mbongo oteka mbongo alakendeka zandu okende zandu okokende zandu naona kolela kaka boye moto basi batampone boye okokende mpe zandu non kende kaka lokotela mbongo nakende nanga so nakende bakoma ngai okokende kaka zandu so nakende alobenga nanga nakende wapi okokende nzela mpe kolela boye naotika na liboso Songa tilunga ukala yango na fote ya mbile. Yo pe boye loko azeko kotili soko kena zando osombi mwa pima mingi o ngana lia ka otie mwa pima yepe ma ya Michel Bayero mona bato kubeta ka ye esi sana papa ngeza pa lokuli Sabiro sio pesa na bora. Atina mesa na ngai. Soko na eba kimbe na kabola kite. Ezera biti nayo. Alo. Mwana aucho bimasikoyo. Na mingi obena kata zangu hako sorola na bana mibali. Asombi na pesa nyoso ga ya bana mibali. Musalo yo pesa ga ya deliki yo ya kolanda kabu. Kosalisa ko edero lobaki nangela koyo. Natali nyoso monami natali nyoso masilive te kokoto na ye na zando te kobima na ye. Bon na yebi te po na moni sika pesi mbongo te. Biloko wana na moni soka komi adui na moni akomi adui. Na yebi te soka ozaka na abonnement na zando. Po na kamwe ndenge nini basi moto bateka kambisi me mibali moto bakopesa ye mbisi surtout ya monene wana epi mobali yango azena tolo wana kasi azanga pesere te po pesere yaka koteka na basi ya manevre nayebi te olobi mais il faut baunité nazali na unité su ya kobenga yo te tala ye wana azali koya na ndako nazali koya merci bana oyo tobali baza bana mike etamboli na bango toyebi te natindi yo te osala espionnage mais soko kokoyede ngai kotalatala ye omoni basala ye ciba oyo ya mboka na biso akokoya kobebisa akufi moni naboyi te mon ami oyebi te nasi nabandi koyede yo bandakala bisika lokola ya bazando na banini kosala baespionnage ndenge wana bacontre espionnage sikoyo ozoki okende voyage olobi susu natikala ede nyonso na bandosala okaka yango wana non c'est-à-dire bandosa nde ngai mpe sikoyo na oyo nyonso osali wana kobanda nzando nakotikela yo mwa résistance ya baunité na ya kosunga na yango ya kosunga mama na bana faut ozala à l'aise soki bongo ça va papa te yo moko oyebi mosala nyonso tu soko moto akendeke mosala bafutaka ye te seke moto wana ayibaka non surtout barisque de métier mon ami omoni nabongisi mpona bitumba oyo kabolaki ma nkomo wana azwaki ndenge alelaki 48 heures après esali ngai mpasi yango omoni nabongisi ye lola elamba oyambala kombi ofuti ngai soki ofindi nga kaka ofuti elamba obeti nga ofuti elamba ya mawa sala ta boutique mama waya bimpa waya ni mukagenga oshale nende mama bayo yanga na mama alobaki omesana na yo puisque ezalaka na prime d'encouragement sanduku ekotonda yo likolo ya nini mais oyebaka mpe arbitrage mama ata mwa ndambo na liputa bon mama biso tozwa machine kaka na se awa
Voilà, si ma soeur a joué puta, sans avantage. Il va poser la prime. Mais je n'ai pas eu de commander. Obima. Ok, dehors. Papa Zobela. Non, on est autorisé. Pour y éviter que papa anga Zobela, na bane kolinga vana kende na sengono nzela comme ça na kende. Mais on sait nzela, tu aussi bandi ko kende. Nazo kanganda ko pona na yebiso na balabala comme ça na kende. Ya solo penjo mesana yo kubanga katai na mobali na yote ko beta yo ninga beta ka yo moto azero kola gorbel mama uzina pona yete uze ko lukaba message susu bakisama pa na yeso ka yoki. Menga na sengi onzela. Pona on papa nanga aza kobela. Atinde nga leki nanga lisola ko benga nga. Ta mso linga la kanga linga kufa. Na kende te pona yo ba che boni butoyo kana. Mama oyebi musala ya intérimaire eze musala comment noter po na zeko utanda ko nanga na yewa na moi na suki obe na moi bon par rapport na ko pesa ndenge nini azemo na mina ngai alobaki te yo ko bouger boyete menga na zo kende so ko boya tana voiture na ko yata intersibise na ko tata na ngai faut dire na moni yo lati itambala oyo zena darapo oyo basi bakomi kotomboka lokolo komi na Katerina lokolo komi Katerina mais contact c'est what et c'est pas noté par beaucoup du matin azé ko bima kanyinda ko asanze ngana ko peso bela pour ma non le balo mon goni ngana ski ayo ok oui allô mon ami ouais ah ndenge yo tikaki awa ebebi lisusu kobeba ebebi kobeba po modele ye abimi awa abimi alobi ake kotala famille mais namoni ye na moto na ye alati oza kolanda bainformation mikolo oyo alati na moto na ye fulale oyo ezali na darapo ya mboka wana mopepe c'est-à-dire yasi azwi esprit ya Katalina lolango ko akomi na molimo ya Katalina toyebi te mopepe nini ekoya omibatela il faut baévacue sinon te ekozala kata nalobi na yo naturel eko oui mon ami ake na kanda ya Katalina alingi koyokanga te oui atikeli ngai contact nazali nango na surveille ye ti kuna nayebi te soko nakoresiste na mopepe oyo yake nango wana Katerina meme masu ezali kobima nakosala bandenge oyo olobi ya lokolo obaki nasalisa yo nazali kolanda ye sikoyo nakota na garage nazali kozwa kotuka nazwi yo mpenza se décourageant moko vraiment nandimi te mais alors yo oyokana yo na mwasi na yo te apesaka lisusu bato mbote na maboko te me nazali kokamwa banda na kwe te kwe azali kopesa mbote busu nayebi te soki ezali autorise na yo okotinda ngai nakende komona bosoto ya motindo oyo mbala ya nsima vraiment nakosepela mpo nazali na manque d'équipement kozwa makambo nyonso micro ya koyoka masolo na bango mpenza ya nini eze te soko kamera mpe eyali ekozala malamu yo moko mona mpe ondima me eze mawa mingi satiese wana nazali kokamwa ndenge nini azali kosala makambo wana na voyage yo ozali na voyage ye bongo azali kosala epuis alobi akei kotala baparent oyo ezali baparent baba mobimba baparent na ye ya kopesaka bango pousse. Oh, c'est regrettable, mon ami. Sincèrement, j'ai besoin de mingi. Bon, na sisi na ndo tena zeka kako continuer.
opportunité esili bandeko aluka naloyi te